marché le 31 juin 2020, 60 ans de l'indépendance. Le 31 juin 2020, 60 ans de l'indépendance. Congo nanga, Congo ya yona ye, Congo ya biso nyonso. Mabele na biso, Nzambe ya pambola etonda kita. L'ex-Congo belge, indele bazwaka biso na bongo. Bakoko banyokwama à l'époque coloniale. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Ah, c'est le 30 juin 1960, la table ronde, et Mary Patrice Lumumba qui a arraché l'indépendance. Namaboka Mindele, le 30 juin 1960, aïe, le 30 juin 2020, de commune à 60 ans de l'indépendance. Fétier, fétier, fétier. Toni makasi como na mboka nanga eselongwa na bongo. Lelelelelele bato basali déjà 60 ans como nango bachete ezape masekite nananana. Indépendant chacha tozule okipwanza chacha kipaki otabirongo chacha bakanya. Cha